Salut, chouker on a nyo surtout la Volcanique TV. Eza bino nanango mémoire mongala mwana Équateur mabenga soki na yebo esiki likambo ezali. Likambo eza lelo zo pesa passe mingi na kati ya motema. Ezo pesa pa gigigigi na kati ya motema. Pourquoi? Parce que vidéo on a tu komona na ba photo na moni na ba audio eza loko moko o eza penza. Soki botali yango boko kapasi eza na mwa mwasi moko aruti kobota nyoka na kati na lile eza ko bouger papa moko tu kobenga nga kolo histoire ye moko yemde mutabengenga singa bi mama mwana bombe eza te parce que na lembi na minute naza na montargé na longo na lile na komi kofanda na montargé na lembi na ndimi na zonga na maboko à 115 na ndimi na zonga na maboko ba c'est ça social na ndimi na zonga na maboko ya l'état zonga na no charge parce que na minute na ça a pété moi so alinga bomanga na kati na ndako moi so alinga bomanga na kati na ndako mama bate ya rabino ndenge nini ba benda bino mato ndenge nini na kati ya jardin de den Adam zalaki ne ye moko mabe zalaki te donc nzambe ko so kanisi asala ekelamu oyo afandi liboso na bino oyo babengi na kombo ya mwasi mabe koti na mokili mabe koti na mokili mama olingi nini bate yo ndenge nini naza na kaye mobimba plus de 500 badoléance mibali likolo na bino ba mama bofinga nga lelo bofinga nga lobi mais boyeba ke ona olobeza vérité en plus na mwasi naza komi longola te so nazoloba na bino parce que mabele ki mingi papa tu obenga nga tindenga na ba photo na ba vidéo moi na la vidéo o ezate so na la question beaucoup ka somme numéro 0 apekisi moi sine na ba façon nyoso moi sa boy koyoka moi sa boko yoka papa lobi mama tozaki na Lyon tolongwa na Lyon tokoti na Lille tika na tanga ka ville ngo po beba po ezape ya koyinda tokoti na Lille mama kota na muziki moko ezalaka na Lille abi muziki yana mama yoka susu batu te chaque samedi ba pesa ba 20 € bakenda kolia komela chaque samedi. Imagine mama bate ondengene mobali wana ndem tapesa o valeur po ozwa bana babengo mama po so bota kete baba babengo mama tembe babengo mama ya ndambu mobali amta apesa o valeur tina famille na bino to sa payeti problème nini elo nini ba yoka teta nzamba sali litoi asali on pamba ta sala on poto la tableau mato ta sala on po oyoka tanto lo ba ki ba mama na biso batanga ba classe te mais ba fanda ya mabala ba 50 ans pourquoi? Parce que ba banda oyoka ata likambo ezali penga mobali na obo solola na kimia nyonso bozwa solution na kimia nyonso oyebisi tala idée yozue eza ko arranger ngate est-ce que tokyo sango bote bozui idée bino nyonso mbale et arranger l'autre et arranger payo bu fandi na kimia bu avancer visa mulai en plus mokili eza munene te mokili eza muke le loko kiko sala mabe dans l'avenir écoutez yayo ata mobile nozo mona te ata zo kende ko bata mawapi et kangayo parce que ozo sala mabe pourquoi ozo sala mabe babi mabe futaka bola mope futaka kindumbe futaka nyoso te futaka mais e futaka na banini ezala ba conséquences o eloko e futelaka c'est ça papa tu kobenga nga lobi mama na sena mosi na nga 12 ans ali ko kate banda tolonga leo tokota ya Lille mosa kuma kwa nesi balongola cerveau bazo ba neige ba chai na kata cerveau mosa yoka kanga ita dana lobi i so na bi i ya lobi z so na bi z ya kiti tina a
ayoka kanga te akota groupe moko ya basi moko ya Paris bakendaka ba Chine bakoma oke ba Chine ba nini ba Dubai bayaka ba bilamba batekaka. Ok, moi si nandanga kendaka kuta na garçon mo ba Benino kuna na kati ya Chine balingana ba garçon ba umela kuna babenga ba ngando batu nyonso bakenda Chine ba yebi. Soki bake garçon mutaka so ba na aéroport memi ba na ndako bake ba fandi nini tout ça. Donc yende patron na ndako mama ndako yana ba camarade na ba fandi. Ok, garçon ana babima na mama garçon ana za so mutaba kisi. Maman kozonga zongi 3 mois après. Maman kumuka kumpasi. Libumunde c'est le ko etambola. Papa libumu, papa libumu, papa libumu, papa libumu. Abi chaque butu to lala ate soto ke na hôpital ba pese ba kalima. Ngana yekutu tukuta na su nzoto te pourquoi parce que na sala ga musala trop ya kotelema. Tellement na telema trop na koma problème mu Congo Rocky. Et fonctionnera sous bien te. Mama kutu pour luka solution yangai mobali na ye etali ekutu te moya patience na motema na ba grata yango mo oyo ya ko supporter ta jour moko que non to bimana ete to kushena ete ye ba longo la ba effacer ngo penza boy ba comment en plus ba comment on a crayon to ba effacer makase to bolu kutu na côté wana. Mama lingi koyoka te patience na mutu nezate tellement yebaki ke nonga roki ezo fonctionner bien te mama koma mutu likolo loko anesi nyoka bakati mutu abi mama volcanique na kipaka te na simbaka ete na sala keloko te na tala mama kaka boye mama ye azoka balibumune pasi banini tout ça na memi na hôpital tellement bandoko kotambola te balobi aza zemi na tuni zemi ya nani ngano tokuta na asute ngano toemona na asu nzoto te zemi ya nani abandi obeta monoko babi na échographie zolakisa ke eza zemi te eza mwana te eza masse moko boya jaune na kati ya libumu na ye en tout cas bazoyeba te balandele batraitement peut-être ata mosusu ekoki kopasuka mpe ebimi. L'état balande de traitement 3 mois après. Maman bandi koyoka pasi na libumu c'est comme si mutaninga bota. Alobi na kokite na bosa ni kutu ke na kokiko benga ambulance. Na toki maman na tie na kati ya voiture na kene na hôpital. Na komine na urgence bazue ba te fa bota ba likine na maternité. Ba komine na maternité pour ça. Tala masse ebimi. Bozana laksabino. Mwana laksabino ba video ezate parce que moi si ne longa moi si ne mona ni boyebi toza en poto akokipe ta mususu ta mususu. Bozana laksabino. Botale la masse oyo. Tala. Bomona nyoka. Nyoka na kati ya mai ya nini ya jaune. Abimika abona boule na ende bomo na bongo nyoka na libumu ya mama nyoka ndabimi boy na kati ya boule nyoka na kati ya boule moko ya mai ya jaune na kati nyoka na kati ya bouger boule ane bimi ngabi chance papa boule ngwe pasuki na libumu te e bimi penda kwa pona basali na nzambe baaki kobondela pona ba mama batope misusu bafinga basali na nzambe za basali na nzambe nyonso tutende baza mabe ya faux pe bazali ya vrai pe bazali eza kwa nde mundela sala pirate asala pe original nyonso tout ezalaka existaka esika moko mais soki pirate ezali original pe ezali ezala basali na nzambe ya faux ezala basali na nzambe pe ya vrai po bazali na kati ya mokilo lokola baloma la taille de Dieu basali na nzambe solo basali na kati ya mokilo oke so abondeli mpona otiko taki directement ozwi solution c'est ça maintenant papa alobi malili esali nga na nzoto natuni mama oyo nini eloko nini osimbaki eloko nini osali eloko nini esika nini okendaki abandi kolela na kati ya maternité abandi koyebisanga vérité papa limbisanga tanto kendaka Chine wana nakuta na garçon mo boaza béninois yango tobimaka na ye soki toye comme ye yaka kozwa biso na kati ya voiture tokenda na ndako nemena bimine ka mbala moko papa abi eza mbala moko eza mbala 10 eloko nini etindaki yo tale semasi nini atie na kati nao
bongo ya boye nga na banda su kobima na yo kaka ndenge bozala bino na ba avantage na kati na mboka o na poto. En tout cas tikala na ndako na bana na nyonso tu tikala na ndimi ba assistant social bazwanga en charge na ndimi lete zwanga en charge na ndimi na bandela kobenga ba 115 ke na fanda susu na kati na ndako wana po ndenga abimi boye. Est-ce que mususu aza libumu? Est-ce que mususu akobota malisusu? Est-ce que mususu atikali? Peut-être mai na endenga bando boka bongo peut-être mususu yango soki conformer ba maki wana aboka combien de fois na kata nzoto na yo so aboka 10 fois c'est que ba maki na eza 10. En tout cas ngai na kokoka lisusu ko vivre na yo te papa bi na miniti oyo naza na montage na fanda montage nazo benga naza na esika ofanda te parce que ngai naza 50 angolais 57 na mesana penza trop na bazeti te yango wana na luki nazo benga ka ba 15 bazwaka ngai na lala ata esika kolala na liaka na ba restaurant tala koto te via mwana batu aza mwana batu aza na bandeko na ye aza na bayaya na ye tala koto te ye mama il faut koyoka lelo aboti nyoka il faut koyoka na bitambola tambola kaisa ki chine za musika bakomone te bakoyebe te omone omone nzamba salaka boza mayele basi nena pesa bino na conseil bandeko na nga basi nga pe naza na kata conseil wana po naza mwasi naza komi pesa pe conseil nga moko bayaya ngai moko pe yoka ngai nzoto na ngai yoka ngai te baobatela bandeko mibalo baza pembeni na biso parce que baza ba être humain grâce na bango nde tozwaka valeur que non te c'est une femme mariée non te aza na copain na ye te aza na fiancé na ye te aza na mobali ne bavivraka na poto tosali 6 mois na mobali bakonte bino dia bofanda couple yaya tu ba respecter mibali pardon bonga café lekela biso mutu te pardon bonga ba misala ya bakayo lekela biso mutu te pardon ba mama pardon naza ba doléance ba papa ebele o ba obenga ba olela musuka awa akomi paralysé pour na choc ya mwasi na ye asalaki mususu na bisa bino lelo oyo mutu ne baby likolo choc ya mwasi mususu oyo nazoyebisa bino nazotraite ye roki na ye donc tellement makambo eleki infecta roki na ye etelema asu te lelo oyo azozwa traitement mpona nini ase dégager na cerveau pour roki azwa pe place ya kobanda kosala mouvement ya kotelema bamama mibali baza binemi na biso te babandeko ya biso ya mibali en plus baza ba bébé chéri onga na loba ba chouker nanga na bomba kabino awa lokola bomba bana nga de 1 mois 9 mois kende musaba na maternité bino nyonso boza ba chouker nanga ba papa nyonso tu akomona video oyo atindela ngo mwasi nyonso ya yebi mama zonga mutu s'il te plaît zonga mutu na bondelio mama zonga mutu toza batu Jésus-Christ azaki mayele aboyaki mwasi akota na kati ya 12 disciples po ayebaki po Jida azaki kuluna po soki mwasi akotaka kabima na Jida be Jida zonga kata ba Pierre ba Matthieu nyonso tu ba pota. Merci beaucoup na lingi bino mingi boza mala